Donc lelo biso ba chrétien to comme na ba confusion ebele. Bible oyo est comme sujet à moquerie. Mais ngana ebi que Bible est universelle et puis est sainte Bible. Yango mute contenu la parole de Dieu. Donc Bible obi na biso ko bakisate pe kolongolate. Mais nandenge tozota la évolution par rapport à la vie pastorale. Donc ministère nyonso o esengi ya pastoral en tout cas mawana nzambe za likolo nango parce que ba adultérien bazé belé. Donc la plupart ba passer ndenge nzamba talisa nga baza ba adulteur. Donc yango no moni confusion comme mingi batutu bazowela kaka za la pasteur. Mais moi je suis un frère. Moni naza un frère bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. Et là ka to senga na bato ko banga nzambe le kinyonso. Oki ozala pasteur, ozala prédicateur, mais oza prédicateur non converti. Balandi à www.nasfortv.com. Encore une fois, un grand merci pour la fidélité, pour la confiance au Yobo. Ça va toujours dans le Nasfort TV. Et le on a Fisto Chimanga, tonton chéri, balobi, le bon a nation un peu différemment. Pour le Toyambi, de on a biso odaboyeba, mais est-ce que Toyambi a autre facette quoi. Et tant que Moussa Nzambe, il s'agit bien du monsieur Patrick Bokondi, qui il est résident à Paris. Précisément à Lille quoi, donc tout bas na Poto, hein, bas na Bruxelles, bas na Suisse, Lille et dans la ville à Paris. Il est des nationalités congolaises. Il évolue dans ses affaires privées étant que producteur et homme de Dieu. Il est le propriétaire de New Image au Boyebi déjà tout le balaron parce que le soir il y a bien la katia Nacho étant que Moussa Nzambe tout comme mais un peu tout le bisaye. Et puis évoluer quoi. Donc sans plus tarder déjà qu'on a si ma caméra, hein, mon réalisateur Mikolo il a mati à niveau, veut dire à sauter doublé déjà quoi. Junior Cox c'est le réalisateur, il y a Nasfort TV Montréal. On va déjà présenter notre invité Yalelo, monsieur Patrick Bokondi. Sans plus tarder déjà Mbote Nayo. Mbote Fiston Chimanga na komisi nzambe lisusu tomonani. Na kanisi eza mbala liboso te tosala na yo ba émission mingi toslobelaka ya production tolobelaka ya baactivité ba faire na ngai étant qu'entrepreneur parce qu'en même temps na gérant un chef d'entreprise mais lelo nasengaki ya koloba ezali mwa moke mpona koadresse message epai ya bana nzambe nyonso bisika bazali mpona yebi ke na moment oyo biso nyonso tozali na bino elongo émission eleka na kimia nyonso na osenga tout avant tobanda tobeta prière. Ok, pas grave. Kolo na commission pe na sanjole ozali moyanga benemo santu kos na libota na lud Bible ete bisika mibale to misangani yo ozali kati na bango yo ozali moboko yo ndo ozali kofuluka biso penza tosangani awa nzambe na tina kolobela na kombo na yo mwana Yesu Masie kende liboso liloba na yo sakolama mokili mobimba na kombo na nzambe tata na bolingo na Yesu Masie et puis na nguya molimo santu na beleli présence na yo contrôle na bisika oyo na bité na moment oyo ba vérité kobima awa satana na banguna na ye nyonso na ba ebanso balingaka liloba na yo te sakolama pe vérité bima bakende bisika bikaoka na kombo na Yesu na beleli pe na monde entier mobimba pe batela mokili mobimba na kombo na Yesu azali mokonzi pe mobikisi tobondeli bongo gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ amen. Oui, merci Nabanda déjà Yomoro déjà Mishka TikTok maman et Vian Moutema y a des données après ça la télé. Vous comprenez de qui tout de quoi nous en parlons aujourd'hui hein Patrick Bokondi le a autre facette quoi donc mingi tolba ki bonzambe et sans plus tarder moi le moment déjà Patrick Bokondi to un peu toyeba au sala connaissance de makambo nzamba ndenge nini pour que mon ayo un grand producteur et puis nous appelé chef il y a activité na yo makambo ki bonzambe okotango ndenge nini isolé que la bisona bandi balandi www.nasfortv o meka pe ko expliquer okotango ndenge nini to bana on pe ndenge nini makambo ya kibonzambe na bandango na kin ngai na évolué mingi na étranger mais déjà à partir à âge à 13 ans 14 ans nazalaki intercesseur nazalaki modérateur nazalaki pe évangéliste na
ba ensemblé ndeka boyebi ndenge za na Congo na banda précisément dans la sémence eza na Lemba et pas ya berger papi oyo bisika azali nzamba pambola ye azaki moko oyo amonaka appel oyanga nazala kolata ba kilote trop so ba bengisinga na ensemble nde ezalaka mokola monanga na kota abi omoni abandaki koteya na cher alobi mwana moko bomoni avandi kuna azali serviteur donc ye ndenge aza wana nzamba osala ya minene kati na ye ngala mona yango neti blague après ayebisa ye nga natikala ntango natikali tozwi entretien na ye ayebisi ngai frère oza mosali ya nzambe monene nzambe atalisi ngai fo banda kotanga bible mingi et puis à partir de lelo okomi na groupe choc groupe intercession donc tobandaki ko-intercéder nuit et jour par rapport à ensemble na biso bino mo boyebi na intercession eza bitumba yango moto esimba église donc forma ye ngai bien ntango na sisi wana nazalaki en même temps modérateur na ensemble wana bamodéra nango même ko na ngai na banda ya modération ezalaka différent parce que appel ezalaki appel moko spécial ezalaki déjà nzambe atiaka déjà eloko ne kati na ngai donc ezalaki mwa lolenge ekutakanaka te ntango na bandi kaka modération mbamo banzela efungwami namoki oteya partout na bambakana kotambola-tambola baplateau de bateke ti na nde nayaki olongwa nake Gabon na continue naza koexercer toujours na ministère na ngai et puis na banda kotravaille mpe na église moko Mont Carmel na Gabon et pas pasteur Nkouli kote nayaki kozwa baptême na ngai baptême d'immersion voilà après nayaki okende poto mpe nayaki koexercer na église Bethlehem ya pasteur Matabisi na Lille donc côté azali na pesi mbote na ba frère na nga nyonso ba frère Jacques bandeko na nga nyonso tambola na bango elongo nzamba pambola bango donc parcours na nga après na osa ba cours à théologie na tangi na institut supérieur théologique à Gabon place venant na avancé sous connaissance sur les plans théologiques sur les plans spirituels na ye na poto na continuer les sous ba recherche na ngai par rapport il y a religion par rapport il y a théologie en fait na sali ba formation mingi na théologie donc côté wana connaissance ezali moi avancé évoluer donc ngana bana nzambe bazali kolanda biso nzambe batambola na ye kaka na ko prier te mais batambola na ye na connaissance lelo so bomoni Kongo na biso oyo nzambe alingi yango mingi mais batunde bayebi nzambe te parce que lelo na sengaki vraiment Fiston Chimanga na lobela mingi oyo esengi ba production ba affaire mais quelque part nazobosana ke mufuti malamu azaka nzambe oya futaka koleka nzambe azalaka te atoza na bambongo na yo atoza na ba armée na yo atoza na ba bien na yo mais nzambe aza likolo ya nyonso to po ye aleki akili biso tozo dépendre mais ya dépendre na biso te yango na kombona ezwa lokumu na ntongo na lelo nayebi ke émission bato ebele baolanda bana nzambe bofungola matoi miso mpona koyoka po baémotion eki kozala mpe mo makasi mpona bavérité cachée par rapport à évangile oyo lelo ezali un peu bafoué bavérité oyo ezali un peu cachée il faut ebima po bible elobi todénonce oyo nyonso ezali ya ténèbre yango wana Fiston parcours na ngai yango wana. Ok, merci beaucoup monsieur Patrick Bokondi moto na nzambe moto kati na nkolo na bandi moko déjà balandi ya www.nasortv.com na bandi déjà besoin ba réponse mais mingi bon mituna le Fiston Chimbanga moi je et ça ma case parce que les amis qui nzambe il y a bon nzambe il faut que mettre le point sur le zik quoi faut quoi peser ko doser motuna euti pa yemoko lolote molisho depuis Paris albi Chimbanga vu que mi mosa na nzambe parti Bokondi mais que peut que tuna est-ce que mosa na nzambe waso qui sont et par rapport il y a liwa ya sœur na biso la défunte sœur Marie Misamou qui vient de nous quitter juste à peine déjà paix à son âme albi Chimbanga mais que peut que tuna parti Bokondi est-ce que mosa na nzambe akokufa en pleine prédication to amataki ngomba ke prière mo boye kuna na ngomba liwa juillet to na jeune to na retraite akufi ameke peut expliquer moi kawana to éclairci par rapport ya liwango vu que autant musa na nzambe ngaku mupandisa ngo na tunga mutuna oyo ndeko lolote molisho avait dit lolote molisho depuis Paris question na wana tuni maloba onga mo parti Bokondi. En tout cas, pour la liwa ya sœur na biso Marie Misambo, déjà na ko profiter
na souhaiter mes condoléances na famille biologique na ye na lisanga nyonso ya bakristo ya bayembi. En tout cas mes condoléances, sincères mes condoléances. Précisément pe na ko souhaiter lisusu na producteur na ye o azali moko ya collaborateur na ngai. Vraiment soy na reparler sur Marie Misambo ezali par rapport à ma gloire producteur na ye. Donc ezaki na ba 2008 dans sa distribution namoni ma gloire tokutana na ye azaki pe ko sa distribution ya ba CD ya Marie Misambo ya sika nga na yebaka ya sœur Marie Misambo na bandi mbuka na musika mais pona na teka vente ya biloko na ye muta pesa nga penza mwa guana ezali ma gloire Mundele na Paris azaki na ba produit na ye na si wana ba sera ezaki album na ye oya ministère de béatitude. Voilà, ezaki béatitude na ministère des voiles volume 1 a proposé nga ebisinga Patrick ozozwaka ba misusu mais c'est ozo emba bien il faut somba ye na no yo kaye batu ba olinga ye nga na ebisaki ya ngai na on a teka été abi non somba ka ata une partie au meka na somba en tout cas babiloko nga na kanisa batu ba somba été mais c'est wana na teka na ndemo ko sala nga mo na kamwa ta na zongela ke so atuninga abi omoni ene isa ko na bozango lisuta habité sili na sali sous commande soke ye na obenga yo. Donc place à ça mes condoléances na landai na ba émission na ba interview sur les na ba TV et toucher ngai quand même. En tout cas to père de moko ya bayembi ya nzambe o ya marka armaka biso mingi na ba conseil na ba témoignage. Donc que son âme repose en paix. Mais pour la question na o tuningai l'autre Molisho, veut dire l'autre Molisho. Pour la question ya ndeko na biso l'autre Molisho. En tout cas réponse nanga ezali liwa eponi ekolote liwa eponi acheté. Donc eza promesse o nzamba sala eponi pété parce que yo sambelaka eponi te parce que yo posa mopagano bibo biliwa ekoki oya lokwa muyibi aka lokwa muyibi. Donc écoute no bisika nyoso donc yango bana nzambe bibo bana biso to se préparer pour na venir ya Jésus Christ. Et puis mon liwa c'est que nango mutu ayebi yango te ezaka nzambe. Donc tokoza no lelo opesi mukongo boye na kwepe na kufi okupoza na cher ote ya liwa pe ekuti yo. Donc liwa poni placé et poni esikate po bibelo bana biso nzamba azali omniscient, omniprésent, omnipotent. Et puis liwa e frappera partout parce que nzamba za partout liwa pe ekokota partout ekokota pe na kati ya bana na nzambe. Mais liwa pa ina bana na nzambe exali pe délivrance. Voilà. Donc batumso ba palanga ba chakutu ba penser belete na sujet o ya liwa bana nzambe o penda batambola kana boyebi nzambe na connaissance liwa pona bango apôtre Paul azolo beza gain. Donc pona e liwa za bénéfice déjà ngande na webiso boye lelo nde na za boso na kufi. En tout cas soki bolela po bible obibolela na bato nyonso bazolela mais pona ngai na kokeno pe mana esika o nzamba bongisela ngai pona sœur na biso Marie Misambo la mort naturelle ezali mais liwa pe eko utape na maboko ya bato mususu mais c'est qu'elle est liwa accord quel que soit ba trauma quel que soit ba attaque quel que soit ba piège quel que soit ba maladie. Donc mutape sera passage à liwa ezaka nzambe. Satan koki ko menacer yo bando ki ba koki ko menacer yo mais soki ezaki jour na yo te ba rozwa yo te. Donc sœur na biso wana ndenge bazuye eza ce que nzambe pa permetaki. Donc to cha makanisi ya mabe mingi te. C'est vrai bando ki baza, c'est vrai ba to mokili pe baza na banzela ba poison batupe mususu baza na nzela ya misala ya mabe satana pa azali ba maladie pe ezali e ko mema mutu na kufa mais na nyonso wana mutu asimbi fungola na yango ezali nzambe soki nzambe alobi non mais so moni mutu akufi c'est ça que nzambe permetaki question na yo frère koto zali yango wana.
Merci beaucoup Nabanza Yomoko, Loloto Molisho, veut dire Loloto Molisho, grand prêtre mère, veut dire Nzambe na Paris déjà. Mutuno Tunaki, Moussa Nzambe, parti Bokonzi à répondre. Et on va te le mim que non, il va pour une école pour n'y pas si caté. Car on a le biais à la que Moussa Nzambe thème sur na bosso ya cher. Ce que il y a tomoko na oko ya pe okei, otiki biso. Alors pas tant de sujets na liwa ya Miss Maria, on a bien Miss Maria déjà paix à son âme. Tokolega déjà na motuna oilandi parti bokondi, est-ce que y a une différence entre vous na ba pasteur pour comment na pena ki bonzame makasi kati na yo yo ba ndeko ba mitona motuna chima to ngape ko koyeba, est-ce que parti bokondi to chepe na ligne ba pasteur na habité mo aussi présent mieux placé au Panzanteke omoni bandeko na ngai boyo kanga malamu fiston chimanga omoni kozala pasteur eza titre mais bible lobi ba pasteur non converti pe ba ali au mona mutazo tonda zo sala ba plein mazane non converti donc c'est pas du fait que ozaka pasteur ndio za musala nzambe non ba classification eza ebele mais ba tulio ba comment on lobelaka ba pasteur parce que pourquoi parce qu'il y a des faux pasteurs les jours d'aujourd'hui donc ba vérité nyonso binomo boyebi na lolenge bazo tambola na lolenge bazo kamba mangomba na bango. Donc, balobi nzete baye bango na ba fruit. Jésus azoloba, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Donc, biso ba oye ya Yesu. To yebi soki passer au hôtel par rapport ya ba fruit na ye. Donc, azali nzambe. Donc, ozala passer eza titre. Mais eloko eza important, repentance réelle ko bongwana ya solo, ko tambola na bobangi nzambe. Kwa lelo ba passer musu bazali nga na ebi na théologie pour nga na théologue na sa théologie classique na sa théologie donc na za vraiment na base na connaissance en Nzambe mosala Nzambe o atambola kana bobangi Nzambe il faut connaître babenga on a théologie les 4 C C à liboso lelo na olinga na sembola pona peuple de Dieu bisika bazali partout na monde baye ba kofungola misu na matoi pona koyoka matoi koyoka misu pona omona. Donc, lelo biso ba chrétien to comme na ba confusion ebele. Bible oyo est comme sujet à moquerie. Mais ngana ebi ke Bible eza universelle et puis eza sainte Bible. Yango muteye contenu na parole de Dieu. Donc Bible obi na biso ko bakisate pe kolongolate. Mais na ndenge tozota la évolution par rapport à la vie pastorale. Donc ministère nyonso oyo sengi ya pastoral en tout cas mawana nzambe za likolo nango parce que ba adultérien basé belé. Donc la plupart ba passer ndenge nzamba talisa nga baza ba adulteur. Donc yango no moni confusion comme mingi ba tutu bazowela kaka za la pasteur. Mais moi je suis un frère. Moni naza un frère bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. Et lo ka to senga na bato ko banga nzambe le kinyonso. Oki ozala pasteur, ozala prédicateur, mais oza prédicateur non converti. Donc Bible osenga na biso tozala réellement converti pour na tosala musala nzambe bien. Et puis là aussi na ko soulever par rapport à 4 C na ebisakio. Première c'est ezali kozala converti en Christ. C'est très important. Un bon berger, un bon pasteur, il faut d'abord yemoko converti en Christ. Deuxième c'est ezali conservé par Christ. Donc Christ nazo batela yo. Troisième c'est ezali contrôlé par Christ. Donc tangwe komakake musala nzambe Christ a comment contrôler yango mona musala nzamba comment mela masanga akomi na basi ebele. Siko tango Christ a comment contrôler alinga esote ministère ekufa à place wana. Quatrième c'est ezali consacré. Donc ezali converti, conservé, contrôlé, na consacré. Un bon serviteur de Dieu, il faut azala na biloko wana 4C. Converti en Christ, conservé par Christ, contrôlé par Christ, consacré par Christ. Est-ce que vous comprenez, mes frères? Naïb ke bande kwebele ba wala d'émission oyo ya boye zala nante na on a loba boyete en tout cas bolimbisa ngai naïb ke toucher ba sala nzambe belé ba o bazo tambola na lignée oyote ba miebi. Donc pose à la complet faut en a oyo on a lobé 4 c'est converti en Christ, conservé par Christ, contrôlé par Christ, consacré par Christ. Donc voilà un bon serviteur de Dieu.
Ok, merci beaucoup Montréal Junior Cox à Kosarana na Billy na caméra réalisateur à Sola Nasfor TV le mannequin bébé Noursa Mikolo moi on a les grands réalisateurs à Mogo quoi Junior Cox na banza frère Patrick Bokondi parce qu'il a dit que lui il n'est pas un pasteur mais c'est un frère bien-aimé hein? Il a bien expliqué, il a mis le point sur le Z par rapport à Bino Bassan Nzamba le kuta o muke Bible ça il paye quand même kota mona mabe Patrick Bokondi Yemogo PDG Didier Kunga na Suisse abitimanga Bokondi il a bien parlé. Surtout Torotokoyeba, Nino Moussa Nandjam Aosato Akosala, est-ce qu'ils ont interdit qu'un homme de Dieu à côté de boîte de nuit, tout un homme de Dieu, mais la moi, whisky nae, moi, ce qu'il vraiment, Toko s'est volé ma facilité. Vraiment, la Kinshasa, et ça, ma papa n'a pas na boîte, Moni Jomo, à la tique Kagoul, au tabou, Moussa Nandjambi. Ako Melaka, Koka Mena, quand on a plein de whisky, Bassandumba, Ndinga nae, est-ce que d'après Baron, que non, on a évangélisé, on a bon à la boîte, mais Ndinga nae, ma comme ça la manette. Quant à vous, le frère bien-aimé Patrick Bokondi, au Kolbani, est-ce qu'il a bien de ma baie? En tout cas, pour la question, la question est un peu fréquent. Pour la connaissance sur le plan biblique, déjà, au départ, un serviteur de Dieu, alors qu'il y a une place, interdite. Donc, si on est un serviteur de Dieu, comme on a interdit, c'est que interdit na biso ezara koboya masumu. Ko kende boîte de nuit ezama betin, mais ko participer na oya mabezo sala manakat ya boîte de nuit ndé comme lisumu. Un serviteur de Dieu o azapenda consacré à kotaka na cercle nzambe. La Bible dit azana droit ya alcool te parce que alcool ne collabora jamais dans Saint-Esprit. Donc un bon serviteur de Dieu n'a pas droit à une goutte d'alcool tel que la Bible dit. Si vous voyez, vous regardez, vous lisez même dans Nombre, dans verset 6, bon, mon ango, Bible zali kolobana biso ke serviteur oyo a bengami kokila et pas inankolo, azana droit ya comme la même pas une goutte d'alcool. Donc aza conservé par Christ. Et puis moli mon nzambe elingana na sola masangate. Donc so moni un serviteur a la masanga lelo, bozota molanae aza alcoolique ou bien moi nzambe amela masanga ngana osenga ya bongwana pona mosali nzambe mwana ya nzambe o atambola na bubangi nzambe molimo na nzambe banda ko rappeler que ozo saleza yote. Donc okoke na ona boîte de nuit mais okoki ozala témoignage pona batu musu présence na yo ba okoki ko bongwana pona Yesu a dominé partout sur le plan spirituel ezana kombo mote ekokai na kombo na Yesu. Donc, il y a un tellement combat élevé. Les serviteurs de Dieu, oh, bazan et loko na nzambe, ceux qui a côté place, batumsus oh tamsu bazai comme la masanga, il faut basani batika. Bamona ka tala, mona te musala nzambe o ateaka. Balobi mastea oh bino bozote abatu. Bino mo pe faut vivre en autre. So nga Bible obi ke comme la masanga ezama bebo tika. Siko bino bokuti nganga na o la masanga. Est-ce que lobi so na te bino? Et ça sans effet, et ça sans té. Donc, mon seul ensemble a droit à la masangate. Un vrai serviteur de Dieu, oiseau se respecter, ba loi ensemble, ba principe ensemble, ba règle ensemble, azan a droit ya comme la masangate. Donc, soyez le lobo moni, mon seul ensemble a la masanga, c'est que ndena sabino au départ, il n'est pas réellement converti. Donc, azan attend à repentance malgré serviteur de Dieu, mais il est serviteur non converti. Ça existe. Il y a deux sortes de serviteurs. Il y a des serviteurs, il peut prêcher. Il y a des pasteurs, il prêche, il prédit. Mais il n'est pas réellement converti. Donc il y a des serviteurs non convertis. Ça, il faut que vous le sachiez. Donc il y a beaucoup de référence à Mambo. Donc il n'est pas vraiment... Donc ce sont des hypocrites. Ok, merci. Nakatsu malobate. Pour na kokende na ba place neti ba boîte ba terrasse eza place toza mokiliti mokili ona na contrôlango nana kela mokili nzambe malgré Satan zali mais Bible lobi bisika nyonso o bana na nzambe banyati sani epesa meli bino voilà so inga na ye na boîte de nuit epesa melinga na chemba la moko temple biso toza ba temple tam susu bozo confondre koza na bunzambe eza koza na place moko quelque part et ça il faut qu'on la partout.
spirituellement tobondelaka mpona bato baza na bamboka mosika mais toza sur place te ezaka nzambe moto partout mais biso par rapport à esprit malgré corps soki tozaka intercéder libondeli ekomaka donc toza partout. Bokonzi pona ba pasteur oyo to pe ba sana nzambo ba kondanaka ba disons ba musicien profane pour dernièrement indara makasi lors ya nini ya matanga ya notre Miss Maria et indara makasi mona ke musana nzambe na telemiko te ba oyo te bata mokili bango boye te bango ba n'importe quelle différence est-ce que musana nzambe ako pekisa mutu to ako yina mutu po mutu na aza monde to mutu na sa musique profane na habito mais un peu éclairci biso na bande bande www.nasfortif ils ont interdit na Biblia que Moussa na Nzambe en fait ata mo pagano mbote teto musicien mokilina Moussa na Nzambe ba revendre sika moroté yo mi placé o mais un peu éclairci biso moi nungu wana omoni question aux opposés nga eza question mo ngai na répondre par rapport à l'écriture toki ozwa Bible na biso to tangi na Genèse verset 1 chapitre 1 tina 5. Merci Junior Cox, c'est le Indara Mabe, Yomoro bébé nourrissant, maman Belinda Kalamba, maman chérie, et Indara Mabe, jeunesse, ouais, tout le canal jeunesse au début, ouais, jeunesse. Voilà. Autant à partir du premier verset, tu as 5. Ok. Jusqu'à 5, hein? Ok, là je vois, c'est écrit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était formée, était informée et vide. Il y avait des ténèbres et la surface de l'abîmé. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne à Dieu, sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ouais, les bon, frère Chimanga, nakanti totangi passage biblique na Genèse verset 1 jusqu'à 5. Et Dieu sépara la lumière. Voilà, c'était le 40e jour. C'était le premier jour. Voilà. Est-ce que au moins na mutuna oyo tuningai tozana ebandeli po tozala na ebandeli po lelo toza ko sambrouiller trop tozo kota na kati mais toyebi na ebandeli te. Bible lobi na biso na Genèse verset 1 jusqu'à verset 5, c'était le premier jour. Premier jour nzamba sala nini? Non, le premier jour c'était le jour de séparation. Dieu a séparé la lumière et les ténèbres. Nzambe oyaza créateur. Mukolo na ye tango akelaki mokili, akeli likolo, akeli bandeke, akeli biloko nyonso. Après asalaki nini akaboli molili na mwinda. Donc premier jour Dieu a séparé. Ce qui peut totalement lisusu na monde angélique. Parce que tous sur le plan spirituel, tous en Nzambe à travers un service naïe. Dans le monde angélique, il y a des anges. Il y a des anges élus, na bas anges dessus. Bas anges dessus, bas anges oh, bas kitaki na satana. Oh ba quoi qui na trône Nzamba bengana ki bango. Mais bas anges élus, et ça bas anges oh batikala ki na Nzambe pour na service, il y a adoration, na service, il y a ko garder trône en Nzambe. Donc bas anges élus bas banane. Ange ou azo ça la contrôle sur le plan spirituel, ba bengaki ange gardien, et ça ange Michael, ange Michel. Yé azali ange ou asimbi au commandement de sécurité en Nzambe sur le plan spirituel. Ce qui totali na côté à ba ange dessus, et ça na Satan, il fait partie à ba chérubin. Donc aza monko ya ba angelu oyo Nzambe asalaki bango na lolenge pour na ko adorer bazalaki très élevé, bazalaki tellement puissant, bazalaki très beau, bazalaki kozwa 4 formes humainement, bazalaki kozwa forme ya moto, forme ya ngombe, forme ya aigle, na forme ya lion. Ba ange wana babenga on va chérubin. Satan fait partie ya ba chérubin. Mais o azalaki makasi koleka Satan azalaki na ba o bazalaki dessus, ye babengi Belzébul.
Belzébuth, yé azali ange ou azali plus puissant. Il est plus puissant que Satan. Les lots bateaux, Satan, c'est le plus fort. Non, il y a Belzébuth. Il y a un moni, apôtre Paul, je connais le Dieu de Paul et de Jésus-Christ. C'est que habite aux lésions, tous les belés bas groupe. Sur le plan, c'est la classification et la spiritualité, il y a des anges, aux hommes qui ont séparation. Il y a des anges élus et il y a des anges dessus. Les anges dessus, les anges oyo, Satan zana bango et longo oba kweki. Voilà, on va comprendre Satan na Belzébuth. Mais question d'angé zanine. Même réponse d'angé zanine par rapport à la question na yo. Zambe yemoko na ibandeli premier jour ase akabolaka mwinda na molili. Ba angelou pour Zambe avant akela mokili oyo ya se likolo na se akelara d'abord ba angelo. Baza ba être moko Nzamba akelara bango avant kele mokili oyo. Avant de créer le monde, a créé qui ba angelou. Na ba angelou wana baza déjà séparés sur le plan spirituel. Nzambe ye mokope na création na ye elle est non croyant. Siko service les andengeni. Ba ange oyo ba salela Nzambe bazali tobenga bango ba ange protecteur. Neti ange Gabriel. Et ça ange oyo asimbi protection par rapport à la communication musala obino bozo sala. Donc ça séparé na ba ange à Satan. Ba ange dessus à Satan pe bazali o bazana service net musique lelo ndeto ba musicien musique démon o asimbi musique lelo ils a répandu ba benga ke mirure. Monde qui va séparer démon o esengi kende ba musicien nde ba comédien ba journaliste bosenga ba to mbongo pamba ba bengi yango brasa. Aza démon oyo lelo mboka nde bo mona ke okenda pesa ngana no boye sala boye babilo kabela ngana no boye na tikala ko mona ngo jamais na poto ke o mona journaliste a osenga mbongo na TV aleki azo sa émission lo bake na zo ngana lia na liete etikala jamais ko le ka jamais jamais na tikala ko mona maître Gims aleka na TV alo bake so na 6e émission fona ya na ozo yangai. Et ça, c'est la moi soni mingi, voilà. Et ça la moi bien té. Donc, pour mes la séparation, on a fait ça là. Ce qui est zate, trouvé ba moke tambola, mokile tambola na deux faces. Dieu a dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort, mais choisis la vie. C'est quoi na batu. Ce qui est lelo ozo tambola, nzamba za jalo akabola gloire na ena mutute. Ole osale la nzambe, mingi ba comment osale la maman ba créature. Bamso ba comment okene ko évoquer na ba zamba kobela ba esprit ba cimetière bamso na ba mai kobela ba esprit ya ba bilima. Donc ça existe. Bamso pe ba osambela nzambe oyo azanzamba moyo bamso pe ba osambela ba ange dessus oyo ba kitana Lucifer. On comprend ba osamba église musu ba sambela ba sainte mais biso nde toza ba saint biso nde toza ba na nzambe to sambela ra Jésus-Christ parce que Jésus-Christ il est tellement élevé. Il est tellement souverain, il est tellement l'unique à son genre, il est incomparable, il est le roi des rois. Donc Bissoto s'est confié à Kanaïe parce qu'il y a Bisso, l'air vient et les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Donc séparation, il fait ça là. Basala Nzambe, Bayebani, Baza la Mokili, Bazali. Donc tout mélanger Maramouté. Merci, on a déjà Bino Moko. Pour nous, ma caméra, le réalisateur Junior Cox, on a Bino Banoubalandia, www.nasfortv.com. Yo master JRP Daniel. Ils ont les sous qui pasteur à Boïna copié ça. Musique no Moko Mbote Nanzela pour déjà Nzamba Kabola dès le début quoi. Le gars frère Patrick Bokondi, tout le monde chité na National. Moi, deux dernières questions de chez Zawana. Mais Batouni, il y a www.nasfortv, Batouni Chimanga. Mais quand on a frère Patrick, pourquoi quand on a Nzamba Simbi Bible à côté, et zana mutuka, tona balabala, tona wendi, tona na église, souka nango, ma bonne zanga raté. Au moins, au panier, il y a action de grâce. Panier, il y a 1/10. Panier, il y a offrande. Pourquoi pas simple Bible n'est pas tes pieds tina souka peut atteindre un franc une a été. Monte que non er mo peut ba la peut intérêt na bango. Mais mingi ko qui cette crise quoi yo mo atikani mo nduna na ye pasteur oye mère chama bonza. Il a ko exploiter ba na Nzambe.
le frère Patrick Bocon ici présent, est-ce que ça m'a béto malam qui m'a dit qu'il faut assez offrande to dim to action de grâce. Pourquoi pas à côté un peu au fêlé? Et ça pas si mingi. Moni maramwana, ils ont envoûtement. Lilo offrande et comment qu'on senga. Bien aimé, offrande ils a volonté, ils a éducation. Donc lilo basala nzambe mingi bazo confondre. Omoni na mokili balobi Jésus a lobby bon me maliloba oh bolia na liloba oh. Pourquoi babi bolia na liloba oh bolia na liloba tant ou liloba et vendi bien au tei malam. Aux a besoin sengatin batu bango mbaro ya kopesa yo bango moko. Mais tant yo komi kasi yango leo na komo sabino. Pourquoi na biso par rapport à démon wana? Démon wana voilà, démon mirira a démon à musique. Brassanda za démon à demande. Omoni au mona batutu ba comme senga même basala nzambe ba démon na ba côté bango puisque ce sont des faux serviteurs. Donc ce sont les commerçants. Baza ko utiliser ba moyen oyo ya mabe na simana kombo na Bible. Donc Bible o ndenge zana e ko fungola yo e ki po kangela yo. Siko pona ko tala basala ya nzambe ya bien liloba soki mutazote ya akolia na liloba mais akolia na ndenge nini? Kosenga mendicité, c'est un péché. Vous comprenez? Mais si vous avez bien et que vous avez touché, vous avez besoin de sengatin. Bango mo ba kokaniselo, nzambe kokaniselo o elekiwana. Siko système on va commencer na Congo oyo, ils ont envoûtement, c'est satanique. Donc ils abilo mo ko salemate. Mais ceux qui ba tubino mo bozo autoriser ngo salemandengona parce que ignorance c'est ça. Pas mutu so atei na bien. Apesi loba bibi okolia na musala na yo aza a besoin sengatin bino mo bokanisela ye sepe bokanisela ete na nzela côté nyoso okene akuta na batu kaka o nzamba otoucher ba okanisela. Donc pratique wana eza tellement mabe. Donc batika osala bongo. Il y a Jumorobo et comme ça biso ka na pongabi ya mo ya shegabi chimanga mais pourquoi ce qui passer à Moussa Nzambe ce qui me dit ma paye c'est $100 moi ça a posé le bouc à Oumisa chica à Oumisa mais moi tu as 1000 francs soit tu amen allez ici différence soit na ils animent wana eza ba hypocrisie. Nzamba za na besoin ba mbongo wana te. Nzamba za na besoin bo sala misala musala na ekola boso bolobela batu vérité batu ba bongo wana batu ba changer botina batu ba ko sala misala po ba pambwama. Donc nzamba ya biso l'homme mangera à la sueur de son fond. Donc et ça bena bien en journal le londe tozabo efficient chimanga na tongo na bike bandeko belé ba olanda biso. Donc eloko nzamba za nango posa to luka to sala po musala nde nzamba asepelaka na mutu asalaka. Ce que moni mutu asalaka ta komi mandia c'est que azana ligne nzambe te. Donc li futa malamu e pa nzambe za musala. Donc musala pe eza papa na maman nde ka biso troba na mokili. Donc même pour au contribuer na ba misala nzambe soko luki musala osali ça va et le futa. Merci beaucoup déjà. Torum passe na suka ya national lelo. Frère Patrick Bokonzi Moton Nzambe qui bon Nzambe tondaka tinana bandi o ya lobby édifié ban Nzambe belé puis vraiment éclaircir na ba point o bo ignoraka o puis boye ba rater le ba secret bimi grâce à www.nasfort.tv et on a fait sortir mon attendant chéri moi conclusion ya souka moi message au connaisseur na peuple de Dieu o ba ko capter puis moi pe ba conseil pas ba passer Nzambe oyo ba komisi mosala on quoi commerce o pe pas autant ndenge ya bien té yo tant que le frère bien aimé moi conseil pour na bango et puis moi message mo ko sima mtema ba na Nzambe tuka bana ngana lelo otanga na Ecclésiaste 9 frère sunganga po et inaramabe je crois que c'est inaramabe le réel mon réel et inaramabe na yomoro zeno bile autre picture le ming ki bonzambe to lukara Ecclésiaste ou carrément déjà je demande un élément dans la régie yo moko bébé nourrissant le temps déjà tout le cadre Ecclésiaste na biso to marqué moi pose un élément wana tozonga asima to temps Ecclésiaste pour chiter. Oui bando balandi merci déjà qu'on a la régie mon boss bébé nourrissant na yo moko le réel Junior Cox c'est déjà le retour dans ces beaux plateaux na show pour te chuter ndenge frère Patrick Bokonzi Alobi
Torotan bon Ecclésiaste 9, 1 tina 15. Là, je vois, oui, j'ai appliqué, c'est ça, non? Ouais. Oui, 9. Oui, j'ai appliqué mon cœur à tout cela. Je fais de tout cela l'objet de mon examen et j'ai vu que le juste et les sages et leurs travaux sont dans la main de Dieu et l'amour aussi, bien que la haine, la haine, les hommes ne savent rien, tout est devant eux. Tout arrive également à tous. Même sort que le juste est pour les méchants, pour celui qui est bon et pur, et pour celui qui est impur, pour celui qui est sacrifié, et pour celui qui n'est sacrifié, il en est du bon comme du pécheur. De celui qui jure comme celui qui craint de jurer, ceci est un mal parmi tout ce qui s'est fait sous le soleil. C'est qu'il y a pour tous un même sort, aussi le cœur de fils de l'homme est-il plein de méchanceté, et la folie est dans leur cœur. Pendant leur vie, après quoi, ils vont chez les morts, car qui est accepté pour tous ceux qui vivent et y a l'expérience, et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Les vivants en effet savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Et il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée, et leur amour, et leur haine, et leur vie ont déjà péri, et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui s'est fait sous le soleil. Va manger avec joie ton pain et bois gaiement ton vin, car de longtemps Dieu prend plaisir à ce que tu fais plutôt. Quand tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque point sur ta tête. Jouis de la vie avec la femme que tu aimes pendant tout le jour de ta vie, vanité que Dieu te donne sous le soleil. Pendant tout le jour de ta vanité, car c'est la part dans la vie, au milieu de ton travail que tu fais sous le soleil, tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Car il n'a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le jour de mort. Où tu vas, j'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux veillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et du circonstance. L'homme ne connaît pas non plus son heure, pareil aux poissons qui sont pris au filet fatal, et aux oiseaux qui sont pris au piège comme eux, le Fils de l'homme soit en lancé au temps du meilleur lorsqu'il tombe sur eux tout à coup. J'ai aussi vu, c'est fini, hein? Je pense que le message est bien passé. Maintenant pour clôturer, un petit mot gentil, ouais, pour la fin. Monique, oh, Tanguana, est un message. Et à conclure, Madame sur le plan humain, sur le plan spirituel, sur les non-croyants et sur les croyants, sur les sages et les intelligents, sur les insensés par rapport à la plan sur la vie spirituelle. Donc, tant qu'on a la force, tant qu'on a une bonne santé, il faut qu'on ait un Nzambe. Et là, quand on a un souka et émission, frère Nangachi Manga, et là, l'équipe a un Nzambe, quand on a un Nzambe, ezalité. Ce qu'on a mosali Nzambe, ce qu'on a libanda, c'est le temps oyo, ozonga la ligne oyo ya vérité, ya évangile. Beau prêcher la vérité et la bonne évangile. Beau tika ba pratique oya mabe. Parce que les jours d'aujourd'hui, on voit les mal partout. On voit les sorciers partout, on voit les démons partout, on voit Satan partout. Et pourtant, biso moko, soy totali bien, bana Nzambe, de tozo kote. Ndeka na bande koloba, na Congo, on voit Satan partout. Biso moko lelo tokoti makambo wana na mboka.
parce que tolingi koluka nzambe abomo ete nzambe oyo Bible na biso vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Bible dit que vaut mieux la fin à toute chose que le commencement. Donc t'as la place Tosuka tellement sur le plan spirituel apostasie et côté. Donc abandon des fois. Na osenga mingi na bana nzambe bo fungola miso. Bo fungola matoi. Bo kalolaka ya nzambe o ezali kobeta. Lelo batu babosani Dieu le créateur. Babosani Jésus-Christ. Bakomi lelo na banzambe na bango mususu baye na bango na mboka pona koya kon déstabiliser ministère et évangile. Oh Jésus atikela biso. Apôtre Paul aloba par rapport ya évangile oyo s'il s'agit ya kokufa na yango mais toki koteka yango te. Évangile ya Jésus ezali évangile ya vérité. Yango vérité o na opesa lelo par rapport à la conclusion na ngai na sengi na basali nyonso ya nzambe o bazali non converti ba bongo la mutema ba se convertir pour na peuple azana besoin ya connaissance. Bible lobi mon peuple périt par manque de connaissance. Yango bomoni lelo ba mangombe komi ebele ba misala ya mabe komi ebele na mboka. Et puis na osenga lisusu na bana na nzambe ba chia mabolongo na se ba bon de la nzambe pona basali na nzambe mingi bazana vie adultérien bazo banga nzambe te yango moni connaissance lelo diable a quotidien na l'église soki lelo to bito luka église to kuta peut-être tam so église et comme na ba marché na ba bis église et comme na ngona ba rue mais na banda ko bango basali kuna et comme ba salle de ba popularité ke batu ba komo keneka pona kobina koyemba nzwande musala nzambe eza nango pona koyemba te eza nango pona kobina pete mais musala nzambe eza pona ko sala service nzambe pona kotika mabe kosala malamu eloko esenga ke toza bana nzambe différence ya ka wana nzambe connaissance na eza kaka totika mabe to sala malamu donc bao bazo sala mabe bayeba ke nzambe azali kombo na ye yango wana je suis donc tant que nzambe azali tant que nyonso ya mabe ezo salema eroyebana ka un jour pona mabe eumela te place bata mabe bata malamu bazali nzamba pambola bino nzamba pambola pe émission na bino na Sport TV ya Narcisse Kalamba apambola pe ba journaliste nyonso bao bazali kotambola na kobunga nzamba toucher bango azongisa bango na nzela po musala ezoke na okufa nzamba pambola pe bayembi o baza koyembela nzambe babongola mitema balongwa na molili balongwa na bavi o ya cachette yango lelo batu bakoma kota bango doute et puis ba musicien profane babanga nzambe batika ko voiler les faces parce que nzambe atambola na ye na double face te. Bible bi Jésus il est le chemin, la vérité et la vie. Tant que bino boza ko adorer ba créature c'est que boza na ligne nzambe te puisque nzamba partage ka gloire na ye jamais na bato. Nzamba lobi aza jaloux. Gloire na ye jamais encore partager on a mutu. C'est que yo soki au lieu adorer Dieu le créateur, au comme ko adorer ba créature. Mais au moins a quelques en sens te tous les caliboso na ba TV, ba journaliste va vendre to parler sur Dieu parce que c'est injuste pour nangai. Parce que Dieu aza nzambe oyo abandai ko punir de génération en génération. C'est total à l'époque de Noé, à l'époque d'Adam et Ève. Yango moni lelo liwe ezali babengi yango péché d'origine, péché d'Adam et Ève ezola na biso c'est total na déluge nzamba bumaki mokili na mai c'est total Sodome et Gomorrhe nzambe pa bomaki c'est total bana Israël tomba bimaki na Égypte pour na baki na terre promise à cause de désobéissance. Bible lobi tous les jours na kati ya Bible ba chena chiffre 22 000 morts par rapport ya nini ya idolâtrie ya désobéissance na ko zanga ko yoka mongongo ya nzambe. Pourquoi pas les lobbies soto voiler ba faste nzamba lingi bino mingi to luka nzambe na connaissance na ye to lukaye na mokilité to lukaye na ba bien matériel te to lukaye na ba musique te to lukaye na ba mbongo te mais to lukaye na lolenge azali ye azali akotikalaka akozalaka seko na seko na sengi na bana nzambe nyonso kote bozali kimeza na mabota na bino kimia peza na ba famille na bino nyonso nzamba pambola bino
bao bakolanda émission oyo en tout cas et touché bino et ça la ebele na kati ya bomoi na bino nzamba lingi biso mingi nzamba pambola yo na Fiston Chimanga nzamba pambola équipe technique na yo nyonso na bacordon bino nyonso nzamba za na bino na bosani te kotizongisa lisusu pelenda na Nora Pelenda na maboko ya Nzambe na malade ya belaki. Merci pour la guérison, pour la Nzamba yo kaki ba prière na biso. Merci pour un bon rétablissement. Na tiki pe so bande comme sous o bazali na bopito, bazala ba moment difficile, o pe bazali koluka elongi na nkolo. En tout cas, porte za ofungama. Aza le seul oyo, aza na secrétaire te. Aza pete ko audience. Via l'équipe batutu. Na moment o so lingo batame pa na ye. Bele la kaka au mona roya mais tu vois les loko mi pesa e pa ya bato pona tamso wa biso ba ya mbote mais biso yeso ya mba biso afungola biso ba porto ba kangela biso balobi tout est accompli sur la croix. Il a déchiré l'acte qui nous condamnait, il a déstabilisé le monde des ténèbres, il a anéanti le voile. Donc Jésus a sala mingi pona biso alongola biso na oya molili akomisi biso na oyo lelo tozali a rendre biso libre donc tozala na liberté ba congolais partout toza na kombo na Yesu to banga Nzambe to bongwa na solo to luka Nzambe ya bomoy to luka jamais kokumisa ba créature yango no moni ba faiblesse lelo même sur le plan travail même sur le plan social tozoko konka ko vivre té parce que spiritualité est combattue. Nzamba pambola biso mon frère. Merci beaucoup, merci beaucoup pour aujourd'hui. Ça n'est fini. Je pense que vous avez bien capté le message. Et puis, le cotis au frère Bokondi, le frère bien-aimé, à le Belibino. Et quant à moi, Fiston Chimanga aujourd'hui, pas trop de commentaires parce qu'il y a Nzambe. Il faut établir la norme maintenant. Juste un grand merci à l'équipe technique Mobimaya, Nasfor TV. Là, je vois déjà on est dans la régie, dans le montage, mon boss, Nassis Kalamba, bébé nourrissant, plus que Mbingazor, depuis Suisse. Merci beaucoup pour la Okusala tout le monde l'embarraté. Nassima Caméra, Montréal, mon réalisateur, le mannequin Nasfor TV, le mannequin. Vraiment, merci beaucoup pour l'amour du travail. Merci Ndaka là-bas au bête Mama Africa, ma concert chérie Oyangwana, skate signe tout depuis Bundes, PC Larambo n'est pas tonton, veut dire le fiancé, les tontons, PC Larambo n'est pas tonton, et commis, Choco frappante et Oyangwana, Megan Kabassel, je te salue là où tu es, et on est commis, sans oublier Yomoko, Lolot Molicho, veut dire Lolot Molicho, Yaba Molicho, Ndeko Yaruit Molicho, ma concert, ma question Tunaki, frère Patrick Okondi a répondu à qui? Na monsu yo moko master nga JRP Daniel Mobali ya Pembe venanga Didier Kunga le PDG na Suisse ya yangwana veut dire merci beaucoup pour na soutien ba conseil au kopesa repa leki na yo Chimanga yo moko pe Chiyo Imoluba ya cher venanga mu Chiyo Imoluba ya cher quand le baki Chimanga za poser na toujours poser ya yangwana o na boki na ngate alimbisa mais mingi mikolo mish kande kangi Paris quoi de mish kachitoko mama Evian motema ya Dieu donné. Mishka, Chitok, maman, et vient monter m'a dit donner quand il Paris. Maman Esther Bitota depuis Canada, sans oublier ma maman chérie, maman Madodi depuis Toronto, Canada, oui, sans oublier ma maman chérie, la maman Kano, maman Chico, maman Véronique, Camille, le moté, ma papa Willy Mansé, à elle seule. Depuis Montréal, maman n'a causé là, toujours ça va bien. Pendant les lots sont finis, ceux qui n'ont pas côté c'est que solo lui m'a bépo kosanga ya mingi na baye yo pe na baye yo kala na bois qui ça yo pour sola te quoi. Pendant les lots ceux qui awa malaba frère Patrick Bokonzi à lobby quand tout en biblia oyo écoute na mitou pe éthique à la quoi. Donc bino ba faut ba pasteur bon on a beau se convertir quand on est tout ça la conversion convertir ba image et pasteur c'est convertir quoi. Mais ça j'ai l'équipe na pendant les lots ciao là bye bye à plus.